gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Elongo na FARDC na police, Bansol Lisanga toteleme. Tolonga na mapinga. Bendele Koyate. Le peuple d'abord, Okangela biso madongolo biso yo, Bankosi boka, Okangela biso banyangala kata balini kobe bisa kongo kanga bango. Ya fati, Kangela biso ye, ya fati, Okangela biso ye, ya kwani yeti lombona biso, Kangela biso ye, Okangela biso ye, Sana batombo la fati bako kute libanda tina kati toujours be. Moi maïbe. Mouko tombo lube. Le grand esprit be. Zouba bilumbu be. Sois mambo be. Mou lankwa sebe. Le président le plus costaud du monde be. Asui pompo la kelende be. C'est pour kadia chibukondu be. Bonjour, na balandinyo soya émission na biso Diaspora Debout. To pesi bino susu bambote bisika nyonso bozwami na ngonga oyo. Toyebi ke na ngonga oyo toza na ba différents pays pe différents continents eza na ba mususu baza kolanda biso na moi pe ba mususu na ngonga oyo baza na butu. Ba oyo bazwi ngonga kolanda biso na moi to pesi bino ba bonjour pe ba oyo ba kolanda biso na butu to pesi bino ba bonsoir. Ba mbote na bino bisika nyonso bozwami. Tozali reconnaissant biso bana ya Diaspora Debout qui a remercié balandi nyonso ya émission na biso na soutien na bino pe na temps o boza kopesa biso pona kolandaka ba émission na biso. To bosanité ko remercier ba o nyonso baza ko soutenir biso na ko partager ba vidéo na biso pe na ba o nyonso basi ba s'abonner na chaîne ya YouTube na biso.
kasi ba oyo nyonso bakozwa ngonga ya kolanda émission na biso soki oyebi ke nanu osabone te toza na posa ya soutien na yo soutenir biso s'abonner na chaîne ya YouTube na biso bo s'abonner vraiment massivement toza na posa ya soutien na bino bo sunga biso bo soutenir biso po esala biso malamu epesa biso susu makasi ya koyaka kokabola pe kosolola masolo ya mboka na biso elongo ndenge tomesana parce que toza kaka na mboka moko oyo nzamba pesa biso eza République démocratique du Congo mboka oyo tokoki jamais kotika yango jamais tokoki kopesa yango mokongo pe jamais tokoki kobosana yango même ba oyo baza na ba diaspora ba pays mupaya même ba oyo baza na ba province même ba oyo baza na Kinshasa esengeli biso nyonso peuple congolais tosangana lokola mutu moko toluka kosauver mboka na biso yangwana topesi bino bambote pe ba merci balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout lelo toza vraiment na ba sujet ebele te oyo toye tokabula na bino tosolola pona mboka na biso kasi toza kaka na sujet moko oyo toye tosolola pona citation oyo ezoleka na mboka na biso na bitumba oyo toza nango ya na este ya mboka na biso oyo banguna bayeko agresser biso na mboka na biso kasi toza kopesa ba merci na président Félix Antoine Tshisekedi na kotelema o atelemi na décision ya mwana mobali pe ya kolakisa ke aza moko na biso aza mwana mboka ya mwana atelemi pona ko sauver mboka na ye. Président Félix autaki ko voyager na mboka ya Angola na capitale ya Angola na Luanda kuna akendaki akutana na président ya Rwanda ezali Paul Kagame pona koluka kimia pona citation ya mboka na biso. Kasi biso nyonso toyebi avant président Félix akende na Angola abandaki nanu na Kenya kuna ezalaki na troisième conclave sur la paix régionale sur les pays du Grand Lac. Et salamaki na kati ya Kenya na Nairobi biso nyonso tolandaki yango. Kasi kokoma ya président kuna na kati ya Kenya ebotaki mwa polémique pona nini polémique pona banguna ya mboka na biso ya Congo balingaki ba manipuler pepe ya kokosa makambo ke président ake na Kenya ake ko signer ba accord na président Kagame parce que biso nyonso toyebi ke président asengaki na gouvernement pe na assemblée nationale ba annulé ba accord nyonso o esalama ya République démocratique du Congo na pays ya Rwanda toyebi ke nyonso eza annulé kasi tango président akomaki kuna na Nairobi na Kenya esengelaki a signé livre d'or ya présence na ye na kati ya participation oyo ya conclave esalamaki na kati ya Kenya nde tomonaki président asignaki présence na ye kasi banguna bazwi kaka tango président azo signé présence ne na Kenya bazwi na oyo ya Paul Kagame tango aza ko signé na présence ne na kati ya Kenya bapanzi yango bandi kokosa ke président a signé sous accord mususu na Paul Kagame nzoka président azalaki vraiment ferme na ba décision na ya koloba ke ezali Paul Kagame yende aza ko soutenir M23 ezali armée ya ba Rwandais oyo ba Rwandais babatami na sima nango po ba agresser biso kasi bazoko kosa eza rébellion po ba kosa communauté internationale. Président Nabiso aboyaki même kosolola na Paul Kagame alukaki lolenge nyonso basolola na président aboyaki kosolola na Paul Kagame. Kasi biso nyonso toyebi ke na ba organisation nyonso na ba club nyonso ezalaka na ba vision pe ezalaka na ba loi na bango oyo basala ndenge nini ekoki kotambusa club to ekotambusa ba pays to ba organisation nyonso ya monde kasi na kati ya pays de l'Est na organisation na bango bazali na yango bango batambusaka mboka na ba batambusaka organisation wana par rapport ya ba loi na bango ba vota po batambusa oyo ezali organisation ya pays ya l'Est ba vota boy na kati ya ba membre nyonso oyo baza na organisation ya pays de l'Est soki deux pays eza na problème
il faut pas organiser réunion moko pour na kufandisa ba pays wana ba luka ko réconcilier ba pays wana ba yokana ba tika ba conflit o bazali na yango na kati ya ba loi na bango ndenge batia que soki pays moko o eza na kati ya organisation ya ba pays de l'est eza menacé ba pays nyonso ekosangana bakosangisa armée na bango bakotinda pona kosunga pays wana oyo eza menacé to oyo eza agressé yango wana na organisation to na réunion ya 3e conclave oyo esalamaki na Kenya balungaki ba réconcilier oyo ezali Rwanda na RDC kasi tango Kagame azowangana azolobaki ezali Rwanda te ezali M23 ezali groupe ya ba Congolais nde epesaki président Félix Kanda président Félix aboyaki pas même ko négocier to kosolola na Paul Kagame toye komona tangu baeko bimisa lisusu o ezali proposition par rapport ya loi na bango ke soki pays moko ya membre ya organisation na bango ya ba pays de l'est eza menacé to za agressé il faut ba sangisa ba armée batinda pour na ko sauver pays na ya membre ya organisation na bango tango bango ba lobby il faut ba sangisa ba armée ya ba pays na bango o eza ba membre na organisation na bango batinda na République démocratique du Congo président na biso Félix Antoine Tshisekedi a sepelaki na décision wana alobi oui botinda yango mais aboyaki pays ya Rwanda ekoki jamais ko participer to jamais ko tinda ba soda baya ko bundela RDC parce que ezali Rwanda bango nde baza ba responsable ya M23 pour na ko agresser biso to pour na ko déstabiliser biso na est ya mboka na biso. Président Félix aboyaki vraiment azalaki vraiment catégorique aboyi vraiment Rwanda ekoki jamais ko participer na organisation o ya pays de l'est na armée na bango tango bakotinda yango na RDC. Pe ba pays nyonso ba membre bazalaki wana ba acceptaki yango po ba monaki président Félix Antoine Tshisekedi aza na raison Rwanda baza ko agresser Congo baza ko attaquer Congo mais baza ko lika ko ndima te ke ezali bango nde bato bazali ko attaquer mboka na biso neto yaki ko mona président Félix ayaki ko longwa na mboka ya Kenya azongaki na mboka na biso République démocratique du Congo pona komi bongisa pona kokende na Angola. Na Angola kuna ezali président ya Angola oyo tobengi président João Lourenço Mutu a organisaki oyo ezali négociation wana oyo esengeli président Félix na président Kagame bakende kokutana kuna na Rwanda. Nde président Félix ayaki kokende kuna na mokolo ya mercredi le 6 azwaki avion akendaki kuna kasi tango ekomaki bakota na kati ya salle po basolola to ba négocier ye na président Paul Kagame to sepelaki na décision ya président Félix. Président Félix alobi ava akota aya kosolola na Paul Kagame il faut Paul Kagame à se clarifier ses liens avec les M23, à se clarifier lien na basoda nto na groupe ya M23. Ko se clarifier wana elingi koloba a confirmer que yende azali responsable ya M23 to yende azali ko soutenir M23 pe a expliqué pona nini ye azako soutenir M23. Paul Kagame komaki na suka esengaki Paul Kagame anzima ke yende azako soutenir M23 yende azali lokola représentant ya M23. Bandeko
Ce qui toque na explication moko claire to mona ke ezali M23 ne mutu bazali ko attaquer biso to bazali ko agresser biso. Esengela ki réunion o salami na kati ya Angola, il fallait qu'il y ait M23 ne bazala kuna biso na bango de to négocier. Mais eloko nini o esali ke Paul Kagame yende aya na Angola yende aya to négocier na ye pona kokotisa kimia na este ya République démocratique du Congo. Donc elakisi clairement que ezali nde Paul Kagame yende mtazali ko agresser biso, donc ezali nde Rwanda yende azali ko bundisa biso. Yango wana Paul Kagame ayaki na kati ya Angola po aluka ko oblige biso to sala nini to zongisa o ezali M23 na armée na biso congolais ndenge basalaka na tango ya Kabila. Na tango ya Kabila bamema Kabila na négociation ya lokuta parce que bango na Kabila bazalaki mutu moko o to bengi na kombo ya Kanambe ezalaki soki basali désordre tango bakoya bako oblige Kabila azwa basoda M23 akotisa bango na kati ya armée. Na armée na biso lelo tozala ba infiltré ebele oyo Kabila akotisa bango na kati ya armée na biso. Yango wana Paul Kagame pe alingaki aya na même idéologie asenga na président Félix que M23 baza na posa ke ba bongisa bazo na posa ya kimia na gouvernement kasi ozwa bango okotisa bango na kati ya armée congolais parce que baza ba congolais. Mais président Félix alobi thèse M23 za ba rwandais parce que eza gouvernement rwandais nde mutaza ko soutenir basoda o to kangi na guerre ya este basoda wana baza ba rwandais ba congolais te. To kangi ba o to bomi to yeko kuta bango na ba teni ya Rwanda na ba carte ba identité na bango ezali ba identité ya Rwanda makambo nyonso oyo to kuti bango ezolakisa ke M23 ezali groupe ya ba Rwandais. M23 erésistaka te oyo baza ko agresser biso oyo bazo bundisa biso ezali armée rwandais nde zoya ko bundisa biso. Nde président Félix vraiment a tchaki vraiment Paul Kagame contre mi pe Paul Kagame a nzimi cesser les faits. Mais il faut pas qu'il y ait ba procédure ba organiser groupe na bango ya ba Rwandais pe groupe na biso ba Congolais oyo ba ko travailler ensemble pour na ko surveiller ba mibeko oyo bango ba ko voter ba accord bango ba ko sala pour na kimia ko luka ko yeba nani a ko violer to nani a ko tosa. Yangwana to moni lisusu président Félix na kati ya réunion a obligé à exiger Paul Kagame à se clarifier ses liens avec les M23. Bisonyo soto monaki yango. Deuxième résolution to obligation au président Félix a obligé la Paul Kagame à retirer basoda nyonso ya Rwanda o baza na kati ya mabele ya RDC. Retrait sans condition de ces soldats rwandais na mabele na biso ya RDC. Donc Paul Kagame a retiré basoda na nyonso sans condition babima mboka na biso bazonga na Rwanda. Troisième condition au président Félix appelle na Paul Kagame l'arrêt immédiat d'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC. Bas stopper koyiba bozwi ressources na biso ya mboka na biso oyo baza koyiba bazo memango na mboka ya Rwanda. Bas stopper yango immédiatement sans condition. Quatrième condition, président Félix a pesi na Paul Kagame ezali
Le retour de tous les réfugiés wana ezali Paul Kagame na président Félix nde bazwaki décision oyo ya ko retourner tous les réfugiés rwandais oyo bazalaki na sol na biso congolais bazonga na mboka na bango na Rwanda pe toyebi ke na kati ya Rwanda eza na ba réfugiés congolais oyo bango pe ba Rwandais bakosala nini bakozongisa bango na ngambo na biso bakozongisa bango na mboka na bango na RDC parce que baza bandeko na biso tokoboya bango te. Cinquième condition oyo bazwi kuna ezali mise en place des mécanismes de suivi et de réalisation de ces accords de Luanda. Wana ezali mise en place ba organisation oyo bakosala mpona suivi ya kogarde ba accord oyo ekosalama na organisation oyo ezosalama na kati ya Rwanda. Communauté internationale baza ba témoin ya komona Paul Kagame ndenge andimaki ke cesser le feu na place ya M23 kondima ya Paul Kagame cesser le feu ne elakisi ke Paul Kagame yenda azali leader yenda azali responsable ya M23 nde yango wana andimi koya kosigner cesser le feu kasi mensonge ya Paul Kagame liboso ya France 24 Paul Kagame ake na liboso ya media na ba question batunye Paul Kagame abandi ko wangana iye andimite ke M23 ba Rwandais pour M23 ba Congolais ba Rwandais te iye a signé cesser le feu pour na kosenga ba ADF o ezali ba réfugiés Rwandais bazali na Congo bazongisa bango na ngambo ya Rwanda pour bazana bango posa pour na koluka kimia entre tous les deux pays. Toyebi ke Paul Kagame akomi na suka akomi na maloba moko mibale misatu ko changer soki botali Paul Kagame na misu bokomona ke akomi na suka. Paul Kagame akomi ko changer maloba kuna na Angola a signé l'accord cessez le feu na place à M23 à la kisiki yenda zali responsable à M23 na France 24 kuna pas changé maloba yi bango ba yebi M23 te M23 ezali groupe ya ba Congolais bango bazolukande kimia ezala bazana posa ya guerre te entre République démocratique du Congo na pays na bango ya Rwanda bango bazoluka kimia bomoko et umela parce que tout ça va pays voisin tokoko kende na bitumba te nde wana biso toye ko sabino ke Paul Kagame akomi na suka ya pouvoir ya Paul Kagame sili président Félix a coincé Paul Kagame alelisi Paul Kagame na munoko ya mboka Paul Kagame le lozoye bate nini ya kosala pour azasusu na soutien te même la communauté internationale batie pression ke atika mboka na biso abima mboka na biso abimisa armée na e batu na e o baza na république ya mboka na biso tomoni Paul Kagame asuki yangwana muke o tozalaki na yango tokabola na bino peuple congolais yangwana toye tokabola na bino to sepela to soutenir président Félix to PCS makasi peut to soutenir FARDC na biso. Vive la République démocratique du Congo. Toza baganya, toza ba vainqueur, to monani na émission koya, to kutani na mbalasima. Bye. Le peuple d'abord, que la siofrele, que la siofrele, Kaboye Salate, Aboti Malekala, Masala Yamote, que la siofrele,
Zali Fatibe F Soso la muka sutuka muluma bakosana batombo la Fatiba kokute libanda tina kati toujours be moi maïbe muko tombo lube le grand esprit be Zouba Bilumbu be Zouamambo be Moula Kwasebe le président le plus costaud du monde be Kasui Pompola Kelende be c'est vous qui avez dit